asengi kutu bato bafingaka bakenda tala ba chaîne minene bakenda TV5 bakenda tala ba Euronews bafinga du matin au soir bato bafingaka bafinga du premier au 30 bafinga ta ine bafinga na bango meta bafinga lipambulo ezwe pa prophète toza na posa bo signaler mutafini prophète au contraire biso to réagir te biso to condamner te biso to finga te mais to signaler bakanga po aza mosambeli te to la sabato ka liloba to te ya bato message to te ya bato liloba au l'homme de Dieu ba ino so babunisa konde baza ba prophète de Baal konda za image ya Eli mais Eli alonga ki konda alonga toujours ya wasenga bandimbo kitsa motema s'il vous plaît to longa image ya kofinga na ba réseaux sociaux. Libota ame bana nzambe bana liloba ba défenseur bana kolo kat na liloba à travers l'homme de Dieu prophète Konde Polo Dominique te repesa merci na bandi nyonso o batele makanata nga problème o balala rapongi te ezali 62 o batele makanzambi pona sio na tovanda kimia te nzambi pona papa na biso molibo Konde Polo Dominique tovanda niete po yende apesi biso boyebi na connaissance na kimia toujours kimia grâce à l'homme de Dieu toujours vivre mais basali ba foutre la biso ndako grâce à l'homme de Dieu basali tozolia toujours vivre mais basali biso nyonso ba traitement vie na biso nyonso à travers l'homme de Dieu ba voyage makambo nyonso toza na vie ya bien toza nourri na bandimi grâce à l'homme de Dieu bandimi pe tozwa kimia grâce na ye biso nyonso nkola azopesa lobiko na protection grâce à l'homme de Dieu ya omoni so bozotelemela mabe bato batelemela prophète pour avec cause boyebi ke tobikaka travers ye tokotika ete soki aza te kozala mpasi mpo na biso nzambe apambola bino vraiment mwana nyonso akolinga te basaka na papa na ye mwana moko te yango moni soki Pierre akataka motu litoi bandeko ezalaki pamba te Pierre akataka motu litoi mpo basakanaka na maître na ye yango akataka litoi malgré Jésus azongisaka ngombe ya DG ekatanaki ndenge mpe bandimisio bazotelemela bato bazotelemela maître na biso prophète Konde Polo Dominique kolo apambola bino apesa pena ba opportunité ndamba fongola bino bandela kolo asala oyo bosali eza mabe te tous les défenseurs oyo badéfendre ndamba apambola bino mais eloko tokosenga eza boye oyo tosali eza bien mais chaque chose à son temps toni so tokalme bandimi toyebi ke tension ya bato eza mabe na sikoyo mingi baza na kanda ya makasi mosusu balobi te me baza na kanda mpe badécision eza ya makasi okotenga osalama oyo bato bayebaki te badécision bandimi bazali na badécision ya makasi mpe kanda me nasengi bato nyonso toboma moto kimi ezala s'il vous plaît toboma mpena moto kimi ekota atake défenseur atake ndeko na bino mpe badéfenseur toza libota nasengi bino kimi ekota tolakisa bato ka liloba toteya bato message toteya bato liloba o l'homme de Dieu amemeli biso tobosana teke papa na biso aza ministre universel pour la paix l'homme de Dieu azoporte kimia na mokili mobimba aza moto akimia alinga desordre te me nde toleka oyo baleka na media me nde bozoyo balobaloba ata nde boloba ye asepelaka bongo te asepelaka te moto aloba finga asepelaka te me so bafingi ye bino bointervenir ezosali bien te donc toboma moto totika vraiment oyo bayebi l'homme de Dieu alingaka pena te ke tapage ezala tolongola polémique tolongola tapage s'il vous plaît tozwa kimia azosangisa mokili mobimba oyo bayebi na l'homme de Dieu te aza motu moko alingaka toujours bato bazala bomoko bolingo asengaka mpenza union baye nyonso bazoyi na l'homme de Dieu epa l'homme de Dieu azomona mo baza kaka bandeko me kozanga koyeba oyo ezoleka karte na liloba basala ya nzambe bandimi eza accomplissement de la parole mais Jésus bafingaki ye Jésus bayinaki Jésus kutu bafingi Béziboul bafingi Jésus prince des démons nde bafinga l'homme de Dieu il faut comprendre bafingaka toujours oyo ya nzambe l'homme de valeur est toujours critiqué l'homme de valeur est toujours menacé babamaka libangaka na nzete ya kotela yango ti bazoyi na l'homme de Dieu mpona vérité mpona lobiko amemeli biso bazoyi nde pamba te bitumba ngo mpe bandi lelo te eza image oyo tomonaki ya prophète de Baal bayi nyonso babundisa konde baza baprophète de Baal konde aza image ya Eli mais Eli alongaki konde alongaka toujours yango asenga bandingo okitisa motema s'il vous plaît
tolongola image ya kofinga na baréseaux sociaux, tolongola image ya kotinda me bamessage. Moto nyonso oyo akofinga l'homme de Dieu mbala oyo borépondre lisusu te. Mpe mingi ntango borépondre bosaboni na chaîne wana bozofinga borépondre même ndele baoyo bakolo bachaîne wana bayoutube batiktok bayebi teke bino bozofinga bawamona kwa bozokumisa. Donc commentaire nyonso message nyonso ezotombola moto wana ndeni moto azofinga bino azoyina bino bozokotela lisusu mbongo eza na ntina moko te. Bozopese base bozotombola bopese gaz. Donc tosenga na bandi bolongola kotia commentaire so moto afingi prophète, bolongola même kotinda bamessage, bolongola kosabone contraire mondimi asolo ese bodésabone bobima na biloko wana botala yango kutu te. Bandimi asolo bocomprendre ndenge ndeko na biso ya filisida otoloba esenge quand même kosignale mais kosignale mpe na ndenge ya bien bozwa système ya bien ya kosignale eke na ndenge ya likolo te ya likolo te. Toza na mposa bosignale moto afingi prophète. Au contraire biso toréagir te, biso tokondane te, biso tofinga te, mais tosignale bakanga mpo aza mosambeli te. Donc bandimi s'il vous plaît na basale totia stop, tolongola polémique, tozwa kimia, tozwa image ya papa na biso Konde. L'homme de Dieu a mutakimia bandi makaete Konde aza ministre universitaire pour la paix azwa yango mpe na Congo te na Afrique te na Belgique. Mindele bamoni mateya oyo ateyaka toujours aki mundele apesa moto titre pamba te lokola biso bakongole nde topesaka. Mundele aétudie Konde banda kala batali banda église oyo ebandi na 95 ti kokoma 2015-2016 batali babino moto aza mutakimia balande na basatellite botuna bato nyonso. Mindele baya koloba tolandela prophète Konde na bino banda kala tolandela prophète Konde na bino tolandelaka Konde ti totrouve mateya nyonso ya kimia asangisaka kaka bato. Prophète akoleka na télévision te kafinga bato alingaka baeglise nyonso alingaka bakolege ne basali ya Nzambe akritikaka te moko te atindaka mpe biso basali tofinga basali mosusu te. Prophète alingaka basali nyonso alingaka baeglise nyonso alingaka bakonzi ya mboka alingaka mokonzi président de la république alingaka population alinga moto nyonso aza moto akimia yango alingi bandimi bozwa kimia banda makambo ebandi ya kofinga. Ese bon prophète alobi bayebi prophète mingi abakenda prophète tala tolandi boye moto moko afingi boye azobisa bato bozwa kimia ata moto afingi nganga na kozongisa te. Kofinga eza bilia ya l'homme de Dieu, kofinga eza bilia ya Konde. Biso bandimi na basali kofinga ekoma mpe bilia na biso s'il vous plaît. Ezalaki bavantire te barapport azwi etel azofinga azobisa bato botika boyebisa biloko wana aza na ntina nango te. Bango moko na nzambe na bango bakofinga bango na nzambe na bango. Meme nga ndeko na bino nabengai mpe prophète tala ntel azofinga ayebi Jean-Claude tika bango na makambo na bango naye na insiste ese agangeli nga Jean-Claude ese ozocomprendre so bato bafingi nga etali bango so bafingi bango bazofinga liloba ezomata bande ntango bato bazofinga liloba ezomata tande bango base distrait badistrait biso te. Biso tokoba kosalela nzambe na biso, biso tokoba kodefendre makambo oyo, tokoba mpenza na kosimba liloba tozwa image ya l'homme de Dieu alobaka les chiens aboient la caravane passe. Asengi kutu bato bafingaka bakenda ata na bachaîne ya minene bakenda TV5 bakenda ata na ba Euronews bafinga du matin au soir. Bato bafingaka bafinga du premier au 30 bafinga ata ina bafinga na bango meta bafinga lipambolo ezwi pa prophète bango bamilongola na image ya bonzambe. Tala ata bato azofinga liloba ndenge ezokende. L'homme de Dieu prophète Konde aza incomparable bandeko na nga. Tokompare Konde ata na mosali moko te ata na moto moko te na mokili. Tokompare na l'homme de Dieu alobaka te afingaka te atongaka ta inaka bato te ye azoloba te misala nde ezoloba. Botala bino moko ndenge parlement américain akoti apesi prophétie asakoli apesi lipamboli Amérique ningani oyo nyonso asakolaki yango ezokokisama prophétie ya l'homme de Dieu. Me yo moto ovandi kaka oliola moko ko bofinga moto aza dignitaire moto aza élevé lomiki te sa oyo arrache lipamboli mosambeli ya solo azwaka lipamboli na moto aza élevé. L'homme de Dieu Amérique bazotosa bayoki tala parlement européen parlement français donc partout akotaka bazosimba bazotosa s'il vous plaît aza moto avalait trop comparé na moto moko te. Bomonaki baye bazalaki lobi mercredi bandeko na ezalaki le 5 mercredi le 5 février ambassadeur ya Kiba
na ambassadeur ya Brésil baye kolande tina ndako. Je vous dis la vérité, na résidence baye kozwa prophète tina résidence bomona ba image bo fuye YouTube ba ambassadeur batiki ba bureau baye tina ndako ya prophète na résidence na 14e mairie batindami na bakondi ya mboka président Kiba président ya Brésil batindi ba ambassadeur baye bokende tie pa na ye basololi babi toza na posa ne do prophète Brésil Kiba bakonza mboka batindi ba ambassadeur boya na nzela moko. Donc prophète il faut vager na ba ambassadeur botala bino moko de ko mama ke bakoloka kaye ivane la baye kozana kembo tala mutabo to comparer na nan valeur oya boy mota valeur lokola prophète azopesa Congo valeur autombola mboka na biso s'il vous plaît le to soutenir mutabo yo pasteur congolais atondimi était pasteur congolais atondimi kondete mais mon kilozo di mai pour voilà nul n'est prophète chez lui aux di maté mais prophète à quel Amérique botuna parlement américain akotaki pambate akotaki aplende cause ya Congo akendaki po alela pona Congo pona est kimi kota akotaki na parlement américain pambate aloko kimi ya Congo partout atambola po kimi za mboka na biso souci ya mboka Congo mutaboyelo to soutenir ye meto négliger même na kisasa prophète asala misala makasi église ça salongo monde entier église il va partout ezali ka Congo te même na Gabon salongo Brazza partout bakonda mboka bayebi partout prophète akitisi mupepe ya kuluna apesa katoli conflit ya kuluna entre Ngaba na Mumbele botuna esala plus de 20 ans profinga na sana église Ngaba polémique conflit bitumba bana Ngaba na Mumbele bana ko bunda nyonso moto apekisaki bango azalaki te bayokaki ata moto te terrain wana boyebi yango soki kimi ekota bakulu na Ngaba na Mumbele kimi ekota bato mingi babongola motema grâce à prophète kone boyebi événement wana prophète akendaki kopesa kimia na bakuluna mpe mingi bakoma bandima iloba babongola motema batika bakuluna batikaki kuluna bakoma bandima batika machete alitaka chaque jour même kuluna esila même na église atelemelaka Mosambela kosima machete te Mosambela kozwa l'opposé ya mboka te akotemela chef de l'état te le prophète apesa atoli me bandeko nanga bolingi nini mutabo aza mutakimia tomonaka te tocompare na nani ata bokondima ye te nde baba nini ne prophète chez lui tondima ata misala ekosunga bino bandeko nyonso bandimi boboma moto bolongola kanda bolongola koagir totika nzambe asala mosala na ye nzambe akotika biso te nzambe akosala ti bazoyina liloba ezomata botala samedi ake kotya premier pierre nani amoni te misala stade wana martyr fade bandeko na nga année passée population liloba tokoki kota stade de martyr te po place eza liso te yango moni stade wana ezotongama ye soki azwi ata 100 francs l'homme de Dieu bandeko prophète konde soki azwi ata mwa 100 francs azwi 100 francs asalaka mpona misala ya église s'il vous plaît soki azwi mwa 100 francs asalaka mpona église misala ya église tala megachete etongama ti meme ekoma bongo mpo baclôture mpo basala misala nyonso ti bachinois bakozwa marché wana boyebi prophète adépense combien mingi bazofinga matondi to okota boyebi ti esombi siège nyonso wana eza volonté ya nzambe donc bolongola makambo wana bokontrolaka mpe liloba te bandeko nyonso bolongola distraction aliaka ata 100 francs te aza ata na mposa kolia 100 francs te tozoyine pourquoi tokoyina ye pourquoi toboma moto aza likambo te innocent matondi ekoti basombi siège bongolo basombi baéglise aganyaka combien basali nyonso toza soutenir bandeko ntango mosusu bozoyeba te basali ya ndambi nous sommes soutenir bafutela basali bandako kisasa basali bazwa traitement basali nyonso bana classe bafutelaka transport bazwaka chaque jour c'est du jamais vu patron ya boye moto aboboto lokola prophète bondima ete pourquoi tondima misala l'homme de Dieu na kosenga na bapopulation bato ya libanda merci même na bapaster oyo bakomolinga prophète kondima prophète na baprophète baza na liloba te me bacomprendre le prophète konde aza ya nzambe merci vraiment nzambe apambola bino bandeko nyonso tozala courage na kosenga bandimi tozwa toujours confiance ya l'homme de Dieu tozala toujours na confiance ya prophète abebi te liloba ebebaka te bandeko liloba epengwaka te
babi motabe bisa yango pete o nyonso bazoya eza satan azolata bato badétruire loba bacombattre loba bakoka te botangi bible te victoire sur la bête et sur les faux prophètes lobese elonga eza kuta mposa kutu moto alobela ye teke moto intervenir mpo na ye aza na mposa wana te nzambe intervenaka mpo na ye nzambe adefandaka mongune konde nzambe adefandaka prophète konde tamosi boyebaka te konde aza ya nzambe konde Paul Dominique aza ya nzambe s'il vous plaît nzambe adefandaka ye aza na mposa intervention kutu ya moto te tamosi boyebaka te me bandimi me basali ata yo boyi na yo Christ alobi ata yo okumisinga te mabanga ekosala nini mabanga ekokumisa ngai prophète konde aza image ya nzambe bato nyonso bayinaki basala mosala ya pamba s'il vous plaît yango moni makambo eto eleki bazofingi na bareseau sociaux tous les eza ekiria bato bafingi prophète aza na kimia loyemba yembaka mokili ekangelinga moto na mabe kimia eza na nga likolo eyebi nga aza na kimia mpo likolo eyebi ye aza na confiance na nzambe na ye bandimi basali tozongisa confiance epa l'homme de dieu baye bapengwaki bazalaki me mondima solo akopengwa te mpo na bato ozofinga na osenga bandimi tozwa silence sikoyo gardez silence moi l'éternel combattant pour vous kola bondela biso bitumba nyonso bolongo na distraction bolongo na susi tozala bomoko bandeko mpe na kopesa toli mpo na kosukisa bandeko na nga bapaster baprofete oyo bozofinga liloba bofinga prophète konde soki ya solo boza basali ya nzambe nazosenga na bino pardon bozongela image ya bonzambe nasengi bino basali ya nzambe bozonga image ya bonzambe soki ya solo boza basali ya nzambe bozonga na bible bozonga kobikisa milimo ya bato bolongwa na kofinga mosala nzambe ya solo afingaka te mosala nzambe ya solo ayinaka te mosala nzambe ya solo akoleka na balabala ata finga soit ata na télévision mpe surtout na bareseau sociaux ezoleka monde entier bamona mosala nzambe azofinga moninga mosala azoyina mosala nzambe azokritike bouche monoko mosala nzambe ezaka mpona koteya liloba koteya bonne nouvelle kobongisa bato mitema yo moko ozoteya bato afinga te mozoleka ozofinga soki bandimi na bino bakompandaki nde bayenga batelemela bino koma yo mosala nzambe toye awa mpona kozwa lobiko yo ozofinga do bandimi bayaka église mpona koyoka bavanti te basanité te baza mpona koyoka nde lobiko bayoka kimia toza na posa kimia ezala bandeko basali bolongola kofinga bolongola distraction bandimi tosengela bandeko nyonso bafingaki bolimbisi tolimbisa bango tolinga te l'homme de dieu aza motema boboto bato bafingi so baosenge bolimbisa mpe ndenge aza prophète aza likambo na bango te aza papa ya bato nyonso toyembaka liloba na nzambe yambaka bato nyonso boyaka ata moto te message yango wana s'il vous plaît bandimi bokomante so eloko ya moto te ata moto afingi mikolo botika ye botika nzambe mokati na sembo azali mais un jour trop tard bato bakomprendre ke tozalaki na l'homme de dieu ya solo konde Paul Dominique bandima moto malamu kasuka kufi tande baetufaka mbangu mais oyo toza na ye prophète konde kola kobatela ye biso nyonso na kosenga bapaster ya libanda baprofete ya libanda bandima liloba basala liloba tozala bomoko tozala soude liloba eteyaka bolingo tolakisa bato bolingo toteya bato na misala s'il vous plaît tolongola bakanda tovange te nkola vange toyina bato te krist alobaki tata alimbisa bango bayebi oyo bazosala te prophète mpe asengela bato kola alimbisa bango oyo nyonso bato bazosala bayebi te oyo bazosala bayebi te nani oyo bazobundisa faute na bango te mpo bayebi l'homme de dieu konde Paul Dominique mokili bakozala baprophète ata 10 millions de prophètes mais l'homme de dieu azalaka moko à chaque époque kola mpona l'homme de dieu moko ndenge atelemisi konde Paul Dominique lokola bendele mpona mabota mpona libota te mpona mabota kantique nouveau yembama les hommes de toute tribu tout peuple toute langue toute nation tomoni oyo akosangisa mabota c'est le prophète konde comme ya yinaka te biso mpe bana toyina te tel père tel fils kimi ezala tolongola polingi banda lelo kimi ezala na bandeko na nga basali Afrique du Sud Congo partout Angola boboma moto kimi ekota kola kamba ya bapesa kimia tozala moto ya kimia ministre universel pour la paix tozwa kimia na eza pa papa na biso konde tolata yango nzambe azala biso elongo kola kosala amen.